mwana ngai toza a combat buto bando vivara kabila ramta gagnera turo bisom to gagneti kayem ta gagnera bokera nini ya gagné turo bisom to gagné kabila to kunda papa na biso sans autorisation de qui que ce soit. Et puis na biso maman nanga j'ai même ma mère coupée au moins 10 millions de Tshisekedi na balabala bonbo mona valeur munene ya tata wana bonbo mona ngo d'ailleurs kutu yemo kazobunda ebemba zobunda yemoko ebemba la kisike c'est un grand leader du pays yemoko corps azo kita sans autorisation à qui que ce soit tant que Tshisekedi na bomo ya ndo senga ba autorisation Tshisekedi na bomo wi ndo senga ba autorisation. C'est ça les combats. Mon place to gagner sans autorisation. Donc imbuta tikana balake to kundena gombe atikana ye autorisation ezate. Kende ko longola ba fulu na kisasa. Tika makambo Tshisekedi. Longola ba fulu Kinshasa komi solo. Longola ba fulu. To yo kote mambo Tshisekedi. Oye bemba Tshisekedi to boyi. Donc voilà si ce genre veulent aujourd'hui déclarer la guerre, ne touchez pas Tshisekedi. Tshisekedi au nom de la démocratie. Tono yambaye te pona wa komi mubange akufaki na 82 ans te. Tono yambaye pona c'est le père de la démocratie. Les Mahatma ne touche pas mon roi. Message to zopesa bata majorité yango wana. Ne touche pas mon roi. Mboke za likola ton essence. Mboke fandi likola ton essence. Ce qui balingi te, mboka ngo zika mukolo yango, ne touche pas mon roi. Message yango wana. Bemba Tshisekedi zo les 12. Ne touche pas mon roi. Respect des bembe wana. Ceux qui marchent chez Zalito ville morte, le ministère de l'Intérieur débloque de l'argent. Côté tali carburant, côté sapimo ba policier, mituka na bango, mbongo wane bimaki. Tant mbongo wane bimi, général Kanyama monaki mbongo wana te. Na kati ya réunion na bango ba police. Ya koloba monaki mbongo te. Ba ko insister pour bazali ye Kanyama na général Bisengimana. Ozola na ngai ba silisi na masoro na bango wana. Il y a le bien mona qui mbongote ba moni d'abord azana boto cité nabobi mi na bango na couloir en sortant na couloir à lobi batuchi Rwando pe ba mole batuchi ba nini ba Rwando pe ba mole kisa général Kanyama yem ta lo ba bongo ba yoki malobana ye na couloir lo mboke komia ba yang 6 mboke komia ba gangiser olobi ba kangio olobi ba bomio olobi ba betio o meki ko bimisa mutubo ba melisio soupe ndakala ba melisio soupe pigeon ce qui po melisio soupe na bango o mikole ko ya o komi ko kosolo o kosolo kosoli o ka o moko ya moninga na bino akufi ba pesa ka soupe pamba te ba pesa ka soupe na ma poussière pembeni mabe yango wana. Un régime assis sur la corruption. Le régime de Kabila est assis sur la corruption. Bonsoir, bon après-midi à vous très chers internautes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez dans www.cleboa.com. Plaisir est de notre côté. Tu as dit que Bolanda Bisso dans le monde entier. Moi, tu habites à Yenzo. Moi, la la saison. Et le bon dans mon boss de la nation faiseur de star à qui je dis déjà un grand merci. Je dis aussi merci à Herman pour le garçon libre. Pour aujourd'hui, on reçoit pour vous monsieur Daniel Safou. Il n'est pas à présenter, mais je le fais. Daniel Safou. Pour les gens qui ne savent pas, Oeza, revue de presse naïe, il est boss de cette maison. Le point saillant plus, ça, Eza, titre, Bamayele, il y a monsieur Daniel Safou. Oeza de Jana Bisso. So, Bina qui est musika,
Babi proche à Félix Tshisekedi, à qui je dis déjà bonjour, messieurs. Bonjour. Un mot à tous les internautes qui te suivent. Un mot, ma plus grande joie, de voir le Congo aujourd'hui être inscrit, n'est-ce pas, sur l'agenda international. C'est ça d'ailleurs le premier combat. Et on a réussi ces combats-là aujourd'hui, toute la diaspora mobilisée autour du Congo. Et l'affaire du Congo n'est plus une affaire à cacher, c'est une affaire connue dans le monde entier. C'était ça la démarche en première lieu place. Félicitations à vous tous, félicitations à la diaspora pour le combat, félicitations à tous ceux qui croient à l'avenir du Congo, que sans le Congo, on ne parlera pas de la grande révolution de l'Afrique. Vous comprenez? Pour que les pays africains pris en otage soient libérés demain, il faudrait que nous, Congolais, nous puissions arriver à atteindre l'objectif qui sous-tend, n'est-ce pas, un objectif purement prophétique. Tout partira du Congo. Comme a dit France Fanon, vous comprenez, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se situerait au Congo Kinshasa. Vous comprenez donc, le combat du Congo ici, c'est un combat qui impliquerait, n'est-ce pas, le départ de Sassou Nguesso, le départ de Museveni, le départ de Kagame, vous comprenez, le départ de tous ceux qui ont pris les Africains en otage par la dictature. Donc le Congo a une mission extraordinaire. Tout Congolais là où il est, il doit se sentir engagé dans ce combat de l'Afrique, mais en passant par le Congo, qui doit déclencher. Une fois nous déclenchons, le deuxième déclenchement sera le Congo-Brazzaville. Le troisième déclenchement, ça sera l'Ouganda. Le quatrième déclenchement, ainsi de suite, et l'Afrique va se libérer. C'est la puissance du demain. C'est l'Afrique. Vous comprenez? Il faut que l'Afrique se développe pour que l'humanité tout entière trouve son compte dans ce sens-là. Donc, Mindelo Baza contre Bisso, quand tu lis Batouala, écrit par Bernard Dadier, dans Batouala, l'auteur dit ceci: les Blancs ne nous aiment pas, ils aiment notre richesse. Vous comprenez qu'on est à Papa Daniel Saf. D'un côté, déjà, la question enrôlement suspendu dans Kanaka Saï. Commentaire non. Ngai na pesa e kombo. Na pesa e kombo nanga. Na benga ke sunanga te. Wane za poste non. Non na pesa kamikaze nanga. C'est le nom que je lui ai donné. Il accepte de brûler tout un pays. Nazolanda émission na télévision na zanga rolobangote régime wa Kabila ezana ba arme mibale. Les mensonges et la corruption. Nanga zoloba non nga nazalaka candidat à l'église catholique. Ah, mais dans ces pays on veut tromper tout le monde, pourquoi? Heureusement biso banelaka, tiens mon micro boya. Heureusement et l'Obama a déjà que banelaka baroyaka. Barobanga mtuti. Baroba vérité. Barokorompre pe bangote. Muni tant représentant proche de Félix Tshisekedi. Non qui m'a dit que n'espère Tshisekedi côté zongi peut kotaka. Moi corrompe biso zate. Mo bati balabala n'espère Tshisekedi te. Ba mubaki ba n'espère Tshisekedi te. Finikaso nzungote. Dozo leka na balabala ki sola soupe. Biloko kitoko bazolamba. Liboso zaki bazobomba ah pouvoir na biso. Pouvoir na biso. Siko ba komolinga pouvoir ngo pas pouvoir ngo na balabala. Tango yoke lenga soupe lokei. Vous comprenez? Donc, comme un moment où la vérité combien très importante. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Très grave. L'heure autocominant. Quand tu me dis proche de Félix, oui, ils ont métaphore. Oui, proche de Félix. Mais au fond... Journaliste engagé. Je vais s'engager proche de la vraie opposition. J'accompagne la vraie opposition. La vraie, pas opposition, Moutaka, Amélie Soupounae, Aka Zukanyakane, a sacrifié, n'est-ce pas, tout un peuple, dans ce sens. Lutte de pèse, pardon, et puis famille Etienne Tshisekedi s'est décidé enfin, Nzoto Eya, très cher internaute, Nzoto Zoya bientôt, et puis s'est décidé, Kundango, na l'humité. Et puis les métaux au Kundango et l'humité, c'était tout un débat. Bon, nous avons gagné. Nous avons gagné. Moi, personnellement, j'ai gagné. Mon souci,
ezalaki Tshisekedi wa Mulumba le mahantement akundama na siège à parti pour une énergie. Tshisekedi devient une énergie. Ata mutu azwami mikakatano ake kolela na place bakunda papa. Pekisa bakunda allumé te. Mutu anga pekisa na. Oya pekisa kina. Interdiction ezalaki bakunda allumé te. Ah mama na ngai. Toza a combat. Buto bando vivara Kabila ramta gagnera. Turo bisom to gagneti. Kayem ta gagnera. Bokia nini ya gagné. Turo bisom to gagné Kabila. To kunda papa na biso sans autorisation de qui que ce soit. Et puis na biso maman na j'ai même ma mère coupée. Au moins 10 millions de Tshisekedi na balabala. Bonbo mona valeur munene ya tata wana. Bonbo mona ngo. D'ailleurs kutu yemo kazobunda. Et bemba zobunda yemoko. Et bemba la kisike c'est un grand leader du pays. Yemoko corps azo kita sans autorisation à qui que ce soit. Tant que Tshisekedi na bomo ya ndo senga ba autorisation. Tshisekedi na bomo yi. A ndo senga ba autorisation. Tala place nzamba zo memela makambo na ye. Babale ko bange bembane ya. Mais si ko toke to mun oh bato bazo no noma ba chibala bazo salaka boy. Ils n'ont aucun respect d'abord, ils n'ont pas respecté la constitution. C'est le premier réflexe. Ils n'ont pas respecté la constitution. Conséquence, ils refusent de respecter encore, n'est-ce pas, l'accord du 31 qui demeure jusque-là l'unique source de légitimité. Donc, Bissopé to gagné bango et bien besoin sans autorisation. Tozo kunda papa na biso na document zate. Au mona monene ya opposition Congo. Au moni place batu ba telemi document zate. Oya ko meka. Pona likambo ya Bemba Moui, ya Kondo Tshisekedi. Ah, mitali. Vous allez déjà vous préparer de la place au tika ya pema libela. Kuna na kata permanence ya IDPS. Déjà vous bongi c'est on déjà ba. Ali ba o yozo zwandeni. On a roi te. C'est le roi du Congo. On a roi. C'est le roi du Congo. Ozola nangai. Tembesili tokunda papa na biso wana. Oya ko meka sala ba aventure na ye. Toza suna moment ba aventure te. L'heure est grave. Ozola nangai. L'heure est très grave. Bimba Konde ko ya Kongola ko la sa discipline na ye. Parce que Tshisekedi c'est le respect, c'est l'honneur, c'est la considération, c'est la métaphysika. Il va au-delà. C'est la métaphysika. Okomona bamsuba obima cimetière ba otale bembe. Okomona. Plein oyo ko salema. Bokunda la mino batu na bino. Na mboka oyo. Ozola nangai. Mais moko ya muto chombe ya azalaka populaire na mboka oyo akundami na mboka ote. Moïse Chombe. Hein? Paix à son âme. Qui nous devons restituer l'histoire à la longue. Un grand leader congolais. Moïse Chombe. Il résout les problèmes d'ordre social en 64. On a Outulanda Moutaleki na TV, azo comparé Chombe na Sami Badibanga. Oh, Sami Badibanga pas féri, ça comme peut Chombe. Eh, t'as bateau comparé Sami Badibanga na Chombe. Chombe c'est la grandeur. En 65, surtout qu'il y a une élection, Mobutu Alinga Lekate. C'est pourquoi il y a eu coup d'état. Donc, paix à son âme, les anamouto, faut histoire à respecter. Ba na biso bae bae, Moïse Chombe. Mais grand maître, c'est Tshisekedi wa Mulumba. Abundisa char, abundisa nyonso, abloka nyonso. Et Bembenezoya. C'est le pouvoir qui ne voulait pas. Peur et hormona. Bimba Tshisekedi sogeye, ba ramification zebele. Pour mukolo ande tingana koma na Robocop, oko tirer pe lisa chez Zungate pour la puissance to développer jour wana. Nous allons l'enterrer dans la paix, dans la tranquillité, dans le respect. Donc, le pouvoir en place, il faut baser dans mayele mingi. Moi, mayela koyeba, ndengenini, yako matisa botosi, na respect. Pato moni ba on a ba déclaration na bango, mingi, bako talisa on dirait ministre, premier ministre honoraire. Te, Tshisekedi aza monene, ya monene likona bike, il va au-delà, c'est la métaphysika. La métaphysika, y a on a bien que les mahantements. Ozola nangai, so mulilo tozo fanda tozo lo baboy, c'est Tshisekedi te, maman nanga. C'est Tshisekedi. Yo na ndako na fando chinga micro, toza reconnaissant. Et ça Tshisekedi. Bako mela ba soupo ba dendo ya pigeon, ça Tshisekedi te. Tshisekedi donne mon ordre. Batwana bazoya, bazaba na mboka. Ndeko mona soko tali ba gouverneur nyonso tant Laurent Désiré Kabila, c'est les gens de l'IDPS. Des gens de l'IDPS, parce que Tshisekedi,
donne mon ordre, mon ordre. Mais conséquences, tu as conférence nationale souveraine. Aigle de Kawé, la Moni. Faut tout dans la question, pour le Bézaki le 24, Mokomobutu est là. Faut tout dans la question, na répondre. Mokomobutu est là le 24 avril. Comprenez mon émotion, allez là. Yo connaissez où t'es na bolingo ne moko? Et où t'es na bolingo ne moko? Communauté internationale. Communauté internationale. Pour quatre autres kanga bango touro, ils a quatre bisomo souté. Le problème du Congo, comme je l'ai dit tantôt au début de cette émission, le Congo est enfin inscrit sur l'agenda international. Je salue la diaspora en passant. Ingeta, c'est grâce à vous. Bagangiste, bakotimaï. Le Congo aujourd'hui est inscrit sur l'agenda international. Quiconque par le banditisme, Aolingazo a Congo en otage. Musala Mpunda. Musala Mpunda eza suli kamna biso totobi msabashar. Oso ba bimi mula to kangi bango. Oso ba bimi 24 to kangi bango. Kasi kendo kanga pe ba trompe te. Kanga bango kuna kanga ba trompe. Kendo kanga États-Unis d'Amérique. Le Congo est inscrit sur l'agenda international. Voilà la victoire de la diaspora. Voilà la victoire du peuple congolais. L'applicabilité, n'est-ce pas, à la résolution. Mettez l'accord en pratique. Vous ne mettez pas l'accord en pratique, le peuple bouge, la communauté internationale bouge. Et Sili, nous avons gagné. Fini le combat. Nous attendons maintenant les résultats. Je salue encore la diaspora. Ingeta, Benoumelunga. Dieu Mindonga, comment se porter Bruno Tchibala? Avis-nous, s'il te plaît. Ezamawa. Ezamawa pour Bitumbo toko bunda bungisa micro. Ezamawa mingi. Batu balalite, bako bundela bitumba tango nyonso. Basusu bako kanga bango pona batanga ki kombo na etando eke. Yo le loko le décevoir. Ezaka ndetso la mukina tongo que Daniel Safo, hein, akomi mtakabila. Bamusu bako piquer ba crise. Tu détruis toute une génération. Yo kasi batachi balana bazo contacter ngate. Technique ba ina ba koron ba nyos. Nga tu soupe ezate nga soupe bazo ki sangonti na téléphone. Daniel yo ka soupe. Yo batilo lopango na mutuka. Ah. Yebisangai, cette considération que j'ai aujourd'hui à la diaspora. Cette considération que j'ai aujourd'hui à Kinshasa. Hein? T'as la Daniel Safouko. Vision nazanango ya Congo, hein? Sans se jeter de fleurs. N'habite sur Rochanga député, Nabolingo Mdafo Rochanga président. Sobondo pesa ba poste, hein? Nabolingo. Sans me jeter de fleurs. Parce que je me connais. Ici, je suis au niveau de mes valeurs intrinsèques. Mais Daniel, ça vous présente la République à l'Obiti. Il y a un beau côté. Daniel Safou président de la République en Boko Lobby. Parce que ce temps-là, lobby en 2021, hein, 2027. Mais Daniel Safou, vous comprenez un peu là, hein? Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un investissement à long terme. Et Zate Bitumbo na Zobunda, na la mukina tongo zo lupango, zo anitala, muni montre oyo, muninga mutakabeli ngango, arana Suisse, akabeli nga montre. Na kena manifestation, na kuti ministre, yé palatika oyo. Na gumbi na longoli mbamo ba buto na gumbi chemise. Le ministre Mona Yokoza. Amona Motopamba alatibe lokola ye akoyiba na gumbi na bime mona mobalo atindelenga montro likambo nini na gumbi mba mo chemise na lakisi baninga na ba journaliste botala montre na ngai botala ministre na alati na kotanga pe kombo Steve Mbikai botala oya alati bato kaniaka bato supu bango fale balata ba tracteur na maboko ngana e montre ndenge mokao na latia no bia bato a diaspora oyo eza bango teza nzambe puisque kolekananga combien hein to ba kinwati otumbola ya kosuba air nyos na telemi mote na gumbi mamo chemise amona be liboko na ngai bako kamo eza makamba nzambe oh moni bako kende wana ils étaient déjà en intelligence avec Kabila depuis longtemps. Bamubake, Bachibala, bazaki déjà l'intelligence. Boya mukomsuto sana bino mission si mubake. Ngai na misunanga honorable Kovo Ingila de Téléminae. Rémi Massamba à l'époque secrétaire général. Bako bimana maman Marthe. Ba combattait ba beta
beta mubaki na 2012 non 2000 oui 2010 ba beta mubaki na nini na résidence wana ini ya IDPS bako contrôler bato mubaka ko yana muto ya kana lisolo nzo beteza solo mubaki akoya po bakota nde bongo bakomona moto azaki na mubaki akwesi carte garde républicain ba beta ye na ba combattant alela mama Marthe likambo na oloba Rémi Massamba je prends témoin honorable Kovo Ingila na mama Marthe bazalaki bateau déjà bazalaki en intelligence bino Chibala bimi prison ako pesa Tshisekedi mbote Tshisekedi apesa mbote ndenge nini atalibu kaka bino Chibala pour ni réaction mais pour la question munene Tshisekedi te munene ya Tshisekedi bino Chibala bimi prison ngai na zawana ayeko pesa Tshisekedi mbote Tshisekedi atala na misute Tshisekedi atala misu sika mususu wana de 1 kaka bino Chibala wana tango Tshisekedi bazo nommé ba animateur asika ya IDPS bino Chibala zalaka batu baleli leli fala tia bino Chibala mutakoti prison yo binenge bino Chibala bimeli prison bino Chibala bima prison le lenge batu babimela la prison te ya bimi prison bi prends tes effets sors et ça la bongo te osola na ngai donc bazalaki bato bazalaki déjà na pouvoir bazalaki na bato soupe bane ko bombama hein o bayemba babomba mulunge leki bango ba mibimisi osola na ngai Daniel Saf que l'opinion compte sur nous que le peuple compte sur nous tout ce sacrifier viango na no changer na likamuni soko moni ba bakei nzala te to la to lam ki na tongo to changer na ozi mutu kana lopango te kabila ko meli soupe te na ko mela soupe te na mela soupe na likamuni ngam na mona pouvoir yango na coin avenir neno mela soupe nazo mona pouvoir yango na coin avenir na mela soupe na likamuni soko moni bao bazo mela soupe mikolo bazalaka na bango déjà bande ko lia ba dendon ba pesa bango soupe te soupe zakino ya mina sema sikweza so ya mina sema te bakomi bango nyeso bakomi ko lia kana sana est-ce que mboka ngo biso nyeso photo za na corruption. Non, il y a une génération qui doit se dire halte, arrête, commençons une nouvelle vie. Il doit y avoir une génération. Cette génération ne passera pas sans poser les actes pour garantir l'avenir à Congo. Cette génération ne passera pas. Ce qui biso awa, si les gens pensent, refusent que le Congo change, le Congo va changer de soi-même. Si les gens refusent le changement du Congo, le Congo va changer de soi-même. Ça, je vous rassure. Question est pas de la nation. Abina Tounan Boué. Mikolo, tout le monde a soutenu une émission où il y a deux bancs à TVS 1. Tout suspendant qui participation à la RTVS 1. Et ça, la bande de connaissances des journalistes, Oyo, bah comme il a une responsabilité politique. Tobo ité. Ngazana carte à IDPS. Je suis proche de l'opposition, mais Nazana a une responsabilité politique. Mukolo na kokoma na ba responsabilité politique na koleka su na débat ya ba journaliste na koleka na débat ya ba politicien ozola nanga ndeko nanga bandeko na biso oyo ba komi na ba responsabilité politique ba koleka débat na biso te débat suka na lekaki na RTVS 1 ndeko nanga Martin Kayembe azali vice-président ya parti ya Bitakwira na débat suka nkutu na kwa insinuer ba katake mission mais ba kate mission ndeti azali bumunene ngana zanzo to mukebo ayibika robetanga makofi mama mboka eza mambo lisasi te eza mambo bitumba ya maboko boete c'est le débat d'idées, c'est le débat d'intelligence, c'est le débat d'idéologie, c'est le débat de la vision du Congo. Yaza vice-président à parti à Bitakwira aza moko ya directeur ya cabinet nae tokoya débat ya ba journaliste alinga melama ngana tali c'était na bitin yo outi na gouvernement oya obozobe ya Sami Badi Banga outi na gouvernement nae ozola nanga siko yeli susu awa ulingo défendre nini okota susu na gouvernement ya Chibala ozola nanga. Donc bino boye na bino kaka na mukilo ase bomelaka supu libumwe tonda etonda mutwe pola na débat ndeko te na beta yo na tala waza muta pouvoir na lembisi mongongo
na lemisi mongoko Bangé. te na bangi te tala foza na technique tala kimbango asalaka 3 mois bakanga 30 ans na prison. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Admettons si Kimbango avait mené son combat pendant 10 ans. Et on peut se bambomani. Mais Daniel Safoulelo a tolienga. N'a posé ba jalon banini. Talara 10, 11 ans à bagarre. C'est bon déjà. Donc il faut savoir se camoufler, se cacher dans le combat au Tozana. Il y a mon niveau à Ramta Kundel Pente. L'axe de Villancourt. Qui nous a été Bilobo Lukanga Nazana Tinelo. Nazakoto. Donc moi pour corrompre les athées pour na kenabisika na bangote. Donc bana poto bon mon soutient l'émission on a de ban TVS1. T'es suspendre na nous participation na biso jusqu'à preuve du contraire. Bino yo nanani. Ngai Mukebai Eliezer. Ozo comprendre. Biso ne ba ténor mikolo na makambangote. Te suspendre ngana mutu na Mukebai qui la force de frappe n'est plus à démontrer chez mon confrère. Ozo na ngai. Qui je sali Mukebai, qui je sali na Eliezer. J'ai confiance. Moni lelo soba pesi Mukeba isupu na oka pasi. Na otika na sambela masana mela supute. Et c'est chaque fois nous nous conscients mutuellement. Mon frère, nous devons croire na combat. Biso to mene combat na kin. Bo bazara soki na ba fizi, soki na masisi, ne na yoka roba nyoka bazo swa biso. Biso za na kin. Ozola nanga lo baka fulu partout solo, hein? Kinshasa solo, full partout. Mais on est encore bien, nous menons un combat où il y a passé un combat où nous sommes les seuls pays où on mène les combats dans la pauvreté. C'est comme ça les choses traînent. Hein? Nos adversaires, ils utilisent armes redoutables, notamment corruption, mensonge, comme je l'ai dit tantôt. Vous comprenez? C'est pourquoi nous demandons toujours un soutien. Il faut un soutien. Les soutiens, oh bandeko na suba ko chepsu maboko za te po to koma na basi mibale basi misatu te. Eza pona to bunda to koba tina suka na sansuana. Donc koloba ke lobi to kolia kanyaka te bitombe se komi na ona suka. Na félicité diaspora bitumba ko na suka. Na dialogue batumsu bazolo ba kiona kata rassemblement et Félix tu sais que les a na quelques têtes bon c'est un troisième dialogue. Concernant ngai Mamba Congo zana osuba individualité. Moni pasi régime Kabila basukeli. Ya ona ebisi bango na bibeno melunga. Ozola nangai. Makambo ngo ezana suma mba individualité to ba dio mindonga la osoki banani ezana suba individualité. Aujourd'hui comme mambo ya peuple yemoko population. Population mtazoka pasi. Population azola lanzala. Population bazo kufa pona 5000 francs mutakufi. Mutakufi 5000 francs. Niveau to komi nango yango lisusuté. Bato bakenda potokala po ba comprendre niveau to komi nango tant mobutu akei. Moni niveau to komi nango. Transport ezate traba biloko compagnon matata salaka et kufi nango transco. Soko la mukina tongo bato plein na barre de bis ba la transport. Donc pas c'est côté na niveau ya kosakana te. Ce que yo bando lobaka non ngara nini. Eza soutenir l'opposition comme l'ensemble de tout un peuple. Et ça faut que c'est un troisième dialogue. Troisième dialogue à Ninoba. C'est une application et accord. Accord à les 31. L'unique source de légitimité. Donc, oh, tout bazoloba. Qui bango ba nommer Bruno Chibala parce qu'il va respecter l'accord. Non, c'est faux. Accord on est à la biloko mibale. Ba signaki. Kabila signaki accord. Mais tika les locaux yo. Ba kokisa. Arrangement particulier, mode nominatoire, il y a Premier ministre, il était nommé sous ce Premier ministre, bako pesa yo Premier ministre, yo entériné en onde balobaka na mobeko likunzi, pambate yo zalaki na mandat na yo, au salele yango tina suka, au kambi batu na élection te, yango to kebongo na boyokani. Tango ko mamba boyokani, pouvoir nous a lolego le sous zalaki na ngote na loleko zalaki na mandat. Troisième dialogue nini baosenga. Troisième dialogue zanini, c'est maintenir Kabila dans sa survie politique. Il y a plus un troisième dialogue, c'est la mise en application, il y a accord à les 31. Ozola nangande ko nanga mwasi. Oh bako senga, troisième dialogue, bato soupoué, bato kanyaka. Bafanda kana ba oyebike, ezona bato mususu dans une situation normale. À cause de la ministre était. À cause de la ministre était.
dans une situation normale aux administrés. Comme dans une situation non-État de l'État congolais, nous pouvons dire n'existe plus en droit. Si nous disons que nous sommes dans une situation de non-État, cet État n'existe pas. Si cet État existe par l'existence de sa constitution, c'est grâce à la résistance. N'y était la résistance qui représenterait encore la constitution actuelle. Donc nous sommes dans une situation de non-État. Le Congo, ils allaient se souter. Congo est à Rokufa. Congo est alité. Na mobeko likunzi. Yango bongo toke na dialogue, na boyokani, na masolo. Mboke fanda likola tono sans cité. Mboke kendo boso. Bayi mboka bazo ya kolia. Bayi mboka bazo ya kisi soki maladi. Bayi mboka bilenge ba kende kelasi. Bayi mboka bazala na capacité à projeter avenir. Makambwane ezali susute. Mboke komi ya ba Yang 6. Mboke komi ya ba gangiser. Olobi ba kangio. Olobi ba bomio. Olobi ba betio. Omeki ko bimisa mutubo ba melisio soupe ndakala. Ba melisio soupe pigeon. Ce qui peut meli soupe na bango. O mikole koya okomi ko kosolo. O kosolo kosoli o kao moko ya moninga na bino akufi. Ba pesa ka soupe pamba te. Ba pesa ka soupe na mo poussière pembeni. Mabe yango wana. Ozola na ngai. Un régime assis sur la corruption. Bokendo bosondenge ni na mboka. Le régime de Kabila est assis sur la corruption. C'est démontrable, maman Langa. C'est démontrable. Ce régime, c'est la corruption. Boko tongamboka mukoloni. Boko tongamboka mukoloni. Boko zala mboka mukoloni. Boko zala mboka te. Bako bandaka koleka kabino. Mabamboka mike mike. Ikokoma bamboka minene. Congo, qui doit rêver la grandeur. Où ses enfants doivent aussi rêver la grandeur. Nous rêvons la médiocrité. Oh, kulutu na biso to kufa biso yepe lisusu ema chance loko pamba. Wema. Yepe lisusu asa isi bisote. Asa isi bisote. Asa isi bisote ndeni monsieur Daniel Sap. Comme soupe tika mowe afanda que son âme se repose en paix, mais je crois que ça doit interpeller les musiciens au Batikali. Leadership à monene, mais implication sociale zéro. Hein, aux musiciens n'abisso na otanga ba komboteza mamingi. Pono ye baba ngoka kake likambo o aviolaki ba kotier prison. O abundaki ba kotier prison, mais makambo ya mboka. Soko zuna ba yemenyo wana. Ya jamais les rappeurs ont contribué à 90%. Les rappeurs, les artistes de leur pays accompagnent les paradigmes du changement dans leur pays. Biso azo accompagner Bouniama, Bouzoba. Ce qui maman tu vois, je sois terre à terre. Terre à terre. Nyata cantance. Non, nous avons besoin de choses où il faut construire paradigme et engagement. L'identité congolaise est en perte de vitesse. Bayembi nzembo batu ya théâtre bosungaka bango te soki bazosunga mboka te bosungaka bango te bino batapoto bozosunga bango mpona buniama. Hein? Quel est l'apport de la musique congolaise actuellement? Petit nanga Fali Poupa on a mona kazana nzira na biso pa petit za combattant to bomba na biso petit baba onuirie petit za combattant, mais tolingi une musique qui révolutionne les choses, qui pousse les gens à l'engagement citoyen, qui pousse les gens à l'identité congolaise. Le combat, c'est aussi ça. Construire l'identité congolaise. Sur le Congolia. Congolia. Vous me saisissez, mon frère. Donc le combat, c'est là. Même quand on est à la diaspora, ce combat-là de construire l'identité congolaise. Bana poto balimba yeba nini e causé suspension ya général Célestin Kanyama. Mon général, omuni ke mukile na mystique ko tout antoloté. Ya omuni so ba Daniel Saf to betarabo. Nga betarabo ete. Baso betabo zonga sima. Ya beta tolo. Ba ba betatolo. Ce qui marche ezali na mboka, ça c'est une investigation. Bon, on regarde gratuitement hier, ça se paye. Ça se paye ailleurs.
pour nous mona keto mener combat moko pour na bulingo ya mboka. Tshisekedi ebisaka biso, quand vous êtes dans les combats politiques, il faut disqualifier l'argent dans la tête. Biso toza tutie au Daniel sa façon mandat ramener non non non. Non. Ceux qui marchent chez Zalito ville morte, les ministères de l'Intérieur débloquent de l'argent. Côté tali carburant, côté ça peut moi policier, mituka na bango, mbongo ane bimaki. Tant mbongo ane bimi, général Kanyama monaki mbongo anate. Na kati ya réunion na bango ba police. Ya koloba monaki mbongo te. Ba ko insister pour bazali ye Kanyama na général Bisengimana. Ozola na ngai ba silisi na masoro na bango wana, ya lobi monaki mbongo te. Ba moni d'abord azana boto cité. Na bobimi na bango na couloir. Surtout na couloir alobi. Batuchi Rwando pe ba homole batuchi ba nini ba Rwando pe ba homole kisa. Ouais, général Kanyama. Yem ta lo babongo. Ba yoki. Ba yoki malobana. Ye na couloir lo. Ba Rwando pe ba homole kisa. Ozola na ngai ba ko yoka na lisolo wana. Mais infraction comme belé. Oboyi makambo kanyaka kuna. Oye lisusu lo bima lo ba nanzela. Hein? Mais tant on a kene tando inene na lobi batuchi congolais pour na kobongisa information. Au lieu de tout rwandais, yo lobi batuti congolais. Pour na kobongisa information. Mais biso tozali wana pour na kolanda mayamboka pe ko sunga ba imboka. Tala likambo ko sala mawana. Boko suspendre général Kanyama. Nasima ko suspendre ye intérimaire na ye asali parade. Une erreur grave dans la profession. On suppose que la police, tout la police professionnelle, l'intérimaire a connu la paradité, a sali parade, donc bazaba tu erreur. Mais moko alikambo, ils allaient dans la corruption, kanyaka oebimi et salami. Il est remplacé par colonel Elvis. Azar remplacé par colonel Elvis. Oh déjà bani na mbeba nanzela ko sala parade. Un intérimaire dans une police professionnelle a ko sala parade na noté. Faut ko titulariser pour ça la parade. Azar un intérimaire, on est erreur. Donc bande ko na biso oyo bako kamba biso basengeli ba yebisa biso vérité. Kanyama zali moto ako kamba plus de 13 millions ya ba congolais na ville ya Kinshasa. Boko suspendre biso ba imboka sans toyeba na likambo nini. On ne dirige pas les gens dans les stratosphères. Toza ba kolomboka et sengeli tango nyonso toyeba ka vérité lo lengeni bako kamba mboka na biso. Toza un état moderne. Où est le 21e siècle? Toza sous une époque qui gangsterisme. On peut déduire il y a la dictature au pays alors. Qu'on nous fasse un rapport, c'est notre général. Pourquoi il est suspendu? Il a fait quoi? Le peuple souverain doit être au courant. C'est ça, les rendez-vous lui donner, d'y recevoir. Un pouvoir doit toujours, n'est-ce pas, donner le compte rendu, n'est-ce pas, au souverain primaire. Bisomoko kamba, bisoto ebagate. Bisomoko peuple to kundolara. So eza lokuta, eza la bongo. So eza solo, eza la bongo. Pambate, bino ba eboko kamba biso, boko pesa biso bo solo te. Bon, ba subordination. Kasi subordination yango wana te. Subordination. Yembongo ba bibite ya monaki mbongo te. Pona kaka za police, andi makaka na monaki mbongo. Voilà la corruption dans ce régime. Voilà la corruption. Et biso ba journaliste singeli to landela makambo wana tina suka. Mais nde tozala makokite moya ko landela ezait. Ah on a betaka CT na sengaka na diaspora. Kabila Daniel Safo $1 comme na Waterloo tanga place premier ministre tanga. Tozana soutien. Naza journaliste d'investigation. Premier ministre apesi CV na ye. On atanga bo, natanga bo, natanga bo. Ngai na banquette na ngana Kisasa. Na go mona premier ministre atanga na Institut Bukama na Lingwala. Mais na CV na ye ezate. Na bia c'est que na landela pe a poto. Makoki. Makoki esika ko futa billet avion tikabana balia matembele na bango. Tikabana balia matembele na balabi na betimbela bino bande ko a poto. Salisa Daniel Safa comme à Waterloo. Asa l'enquête, amona boni boni, ya solo bongo, Premier ministre Sami Badi Banga. Atanga wana, pone zalanda kisana bana na biso,
na baleki na biso. Mais ngai nanzela Kinshasa awa esika Kinshasa na sali ba enquête na ngaba investigation premier ministre atanga na Bukama institut Bukama na Lingwala kota Wileri atanga kuna. Mais na CV Bukama ezalité. C'est grave pour un état de droit. Où est la presse congolaise? Il y a des moyens qui nous manquent. Donc on explique à Kanya mezala ki ne bongo. Kanya mamona ne bongo te bisengema na mutamona ki mbongo. Hein? Otuna ba dossier mo grave petit nango rolenda po bango bazaso ba yoki ba mi kanga yandi. Daniel Safou, nous sommes les sacrifiés de la génération. Ozola nangaya tondimi na biso, hein? Je crois dans ces pays il doit y avoir des gens qui se lèvent un bon matin pour dire non. Ozola nangaya, il faut qu'il y ait des gens comme l'a fait Kimbangu. Kimbangu s'est levé un bon matin pour dire non à l'homme blanc. Il pose le problème du développement. Les blancs deviendront les noirs deviendront les blancs. C'est tout un paradigme lié au développement. Non, c'est Dieu qui élève les enfants. C'est Dieu qui élève les femmes veuves. Donc faut to kota na combat mutu talemba to lembate pambate to komina suka moto abandaka bitumba yango kondo Tshisekedi les mahatma papa démocratie grand maître tanenga beti bango na suka bembe gagner bango besoin les 12 sans autorisation. C'est ça les combats. Mon pas to gagner sans autorisation. Donc imbuta tikana balake to kundena gombe atikana ye autorisation ezate keneko longola ba fulu na Kisasa tika mambo Tshisekedi longola ba fulu Kinshasa komi solo longola ba fulu to yo côté mambo Tshisekedi oye bemba Tshisekedi to boyi. Donc voilà, si ces gens veulent aujourd'hui déclarer la guerre, ne touchez pas Tshisekedi. Pour Nabiso tout le monde papa na kufate. Moi, je ne crois pas qu'il Tshisekedi a kufa. Isaka mutu na ngate na mona razaka. Amona razaka. Oh Félix aye, toko yamba Félix, na mona Tshisekedi azaka. Yo moni ki leader ki muneno Félix a komi nango, eza Félix. Bolingo to zala ngona Tshisekedi yango to latisie na nzoto. Akeba azamayele ayoka biso. IDP c'est la famille, mais bisoté, peuple congolais, les peuple. On est en harmonie à langage. C'est le peuple qui a d'abord refusé na parking. Les mahat mabakunde na parking. Tous les là, tout simba mutu. Tout ça tu pamba. Mais tala le peuple, et bien besoin quitter les 12. Qui bat le lokoana, ne touche pas mon roi. Ne touche pas mon roi. Jour wanande, ceux qui baza maye l'été. Mais ceux qui baza na botos, qui ba na déclaration nyamu nyamu. Ah tu sais que des morts. Non. Respect. Respect na lobby no pour les 12 wana tango bimbezoya, hein? Respect. Ne touche pas mon roi. Bata diaspora bolinga ba mona biso ba ya mukolango. Baya Kinshasa ba romona eto kunda père na biso démonstration de force et bembero ya calmement Tshisekedi azaki pacifique réaction na biso peza na pacifique mais njoi kutumbula ete soka za pembe na mafuta njoi awaswayo awrate ote biso déjà tozana mafuta njoi na biso tege to tiki tata na biso na lilita. Pour nous c'est la fête de la démocratie. C'est la beauté de la démocratie. Au nom de la démocratie. C'est le père de la démocratie. Les Mahatma ne touche pas mon roi. Message de ta majorité. Ne touche pas mon roi. Mboke zali kola ton essence. Mboke fandi likola ton essence. Ce qui balingité, mboka ngo zika mukolo yango, ne touche pas mon roi. Message yango wana, bimbati seke les oies les 12, ne touche pas mon roi. Respect des bembe wana.
ils ont jour toujours ba transmission métaphysique Tshisekedi à côté de banzoto malem mère langai batu ba mona munena Tshisekedi au moins 10 millions de personnes nkumwa ke ndaka ye morote ke boka mkola pe Daniel Safa kei pour banzeto na limité koya batu ba mata batala cercueil banzete bukana batu ba bukana batu ba zoka batu ba dai mutu mso agangi amune be atie akufi nkumwa ke ndaka ye morote okomona jour wana siko soki batu baza maele te na bozangi maele ndenge bakambaka batu na kibudi na ndenge lukuta au moins 1 million de morts jour wana génocide salamien de batu baza maele bachikoti seloko na mutu ne touche pas mon roi Tshisekedi c'est le roi du Congo a démontré yango tisikoyo bango to bakunda bakena autorisation o kinganda signé il a tikala ko reconnaître binoté na la ko signer document ya autorisation na ta la place Bembezo Bunda et Bembezo Bunda est gagné et tono Tshisekedi ba kunde mkoloni yemoko e Bembe a salongo sans autorisation kimbuta tikana ya apé autorisation bat balongo la ba full Kinshasa solo mambo Tshisekedi keba maman a répété l'isusu ne touche pas mon roi les Mahatma d'ailleurs on va pousser l'année pour énergie à se dégager j'étais yeborazo bunda parce que nous avons ce que j'appelle la fragmentation métaphysique fragmentation métaphysique le monde a bâti ce qui est 10 millions so bazo le besoin va vous demander Tshisekedi on a raison tous les belés et bien il y a les 12 les 11 j'en appelle à tous les Kinois là na aéroport pour nous les bembe ngamo Daniel Safa liboso na là na aéroport sans chaussettes ngongi swanga pour les sacrifices du pays. En fait, c'est la symbolique de la démocratie, c'est la symbolique de la résistance, c'est la symbolique de l'équilibre, c'est la symbolique du développement, c'est le paradigme du combat enfin qui se résume la victoire na biso. Donc Beno Melunga, je profite à cette occasion pour présenter ma condoléance à Jean-Marc Kabound. On a bien mon ami privé personnel, Jean-Marc Kabound, le général de l'armée. Na PC ma condoléance. Moi on a 17 ans Koufi. Tout ça les missions en abino. Tout ça nos banquettes. Si liwa ya moi na wana. Tout kuta moi na 17 ans midi mbikisa. Et pas Jean-Marc Foufou zanga na ngote. Soupo nzambe zala na ngo. Moi na midi mbikisa pona nzala. Mikakatano te. On ne sait pas encore se prononcer là-dessus. Moi, en tant qu'investigateur, dans la banquette, on a déclenché sur l'Iwaya, moi, on a profité de sous Jean-Marc, une fois de plus, le général de l'armée, mes condoléances. Côté, moi, t'habites à Nzombo. Je dis aussi merci à toutes ces dames, tous ces mamans, à tous ces messieurs qui nous appellent, qui ne cessent jamais de nous appeler. Merci à vous, très chers internautes, fidèles internautes de tous ces mondes, hein, Babi monde entier, bandaclubwa.com. Merci à De la Nation Faiseur de Stars, mon boss. Merci à Herman Damport, le garçon slim. Merci à Herman. Merci à tout le staff de Clébois. Merci à vous tous. À la prochaine.